elengi ya libala bayokaka kaka na sango suka bazonga ndaka babosi oyo mpe vraimen eza réalité ya vie touti kobongisa mama Marie akotaki na koma ya misala basali nyonso balemba. Un grand merci na bato nyonso baolanda biso nayebi ke esepeli si parseka mokonzi Rodrigue Contouf depuis Suisse, hein, parce que Zaki na Kinshasa, Paris, Suisse. Nabi que et c'est ici Bobo Beloy, hein, et c'est ici général Akaflek en vrai. Yonde Wata. Nabi que et c'est ici sous Junior Bongongo. Nabi que et c'est ici sous Kawe, jeune marié, donc bah félicitations à Yon Kawe. Na batunya sur balinganga. Ya Gisèle Zindata ya corpulence. Donc tout ça jana animatrice, animateur, voilà. Le quoi moi c'est animatrice, ça fait rigoler. Donc tout banda déjà na cri à photo solo là parce que n'avait que beaucoup angola beaucoup participer ba cri qui portugais ya nini mais to zonga non o akala liboke. Ah yo le liboke. Ouais, avant bon penza, n'avait que bana luanda wala na ngai, n'avait que je suis le padre héros. Ana ndabo wala na ritizele na yeye. On a pas qui ah, je sais comment ça bon point. Dadi Boulamani, le boss. Ouais. Libo kenanga, ezala kina seyamba bola. Oya sheta liboke, ezala kina seyamba bola. Omoni banyama bayibi yango, naloba kinanga elokote. Oli solo liboke, la bete la ki papa matiasi. Ona nini boye, asimba libo. Asimba petita quartier, asimba libo. Ale papa Melinda kotikele libwete. Asa papa buzoba, yagola kotikele videte yo. Ale tunanga ipona nini azonika mbika. Tekimbika. Azonika mbike. Mandela mukonda. Bandea no yambika ko. Libo kenanga ezala kina seya bagola. Oya shete liboke ezala kina seya bagola. Omoni banyama baibi yango naloba kinanga elo kote. Oli solo liboke dabete la ki papa matiase. Ona nini boye asimba libo. Asimba petita quartier, asimba libo. Asimba papa Melina kotikele libote. Asa papa buzoba yagola kotikele videte yo. Ale tunanga ipona nini azonika mbika. Akoma koteka mbika. Azonika mbike. Babi anika mbika po papa na bango moteki mbika. Pa na bango baliaka mbika. Te papa Melina kotikete. So tiki libre biso to sambwe. Papa Melina yu efoza la kawana. Donc rite nzele. Message ni eli biso lelo parce que tebi ke bouti angola bouti puis nde bozabo makolo ya nzela po fo bokende lisusu bo bima po niveau bo solliciter non jour ana na talaki na bitete. Ya tozaka na ba séance moi elo moi muketikala na studio mogonda banda aussi lisango na ici les 7 hours déjà to na Kenya Tanzanie bozela biso le 14 to na Dubai wana. Donc Angola na ebi ezali ezali bouché to ele bon peu bilo na bango to betaki ba senta no pula mulier te choucha donc soki na mboka bat fo luka po imiter ba bilo na bango ezali wana ba vie junior paka diamant blanc ba perika palai ba bilo Angola bon c'est perika palai Mandela Mukonda senta no pula Senta no pula mulher de Xuxa. Senta no pula como então? Senta no pula. Niveau to na constant donc nyo to ça les a constant. Mais comme nous to na constant. Donc sommes dans le belo mo vo ba ga na constant au sali. Niveau to na constant. Hey, Costa na salina denga lo
solola na mito tubatina biloko kate yokana. Voilà, merci beaucoup. Voilà, information c'est que bozo kende Kenya. Après si konde bwana kini rep jour nini air nini. Concert exoté, Jésus biso na ndenga koto rien. Non, donc rigolo pena programme ya rep pena non ba peut citer mais d'ici ba mardi ou mercredi, move déjà foi le mois déjà tout ça ba côté wana ya Kenya, tobeta les 9 les 14 tout ça na Dubaï. Donc programme pena rep pena ngolo exoté. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, Isaki Ritunze, l'animateur, il y a Josie Denian, c'est dans Nozonga, et pas il y a Kyodo, mon réalisateur. Makani, pas Nzambe. Ah! Asalate, oh, te Karine Mokonzo, te bisoto zarna, oh, bisopé, hein, naka. Donc, en tout cas, bah, courage, belé, na batu nyonso, oh, nyonso, bazan ensemble, parce que Karine Mokonzo na chrétienne, donc 100% chrétienne. Tarato parmi bateau tonzimela Nzambe sans que tout le monde aille. À ça attendez. Yon bon mon gare centrale malgré gare centrale et kola kaka et qui na biberon comme me la poto bientôt konguluma bientôt koloba bientôt kotambola bientôt ko kende p classe. Merci na patron nga honorable Pius Mwabilou. Un grand merci na madame nanga Christelle Mwabilou, la dame du cœur. Un grand merci à Madame Mouini depuis Afrique du Sud, Namoni David Bilili, Anissé champion. On est à RTGA, Afrique du Sud. Pour na biso nandinga kini tozalana ba chef na biso 33 tozalana ba chef nanga papa Isaïe, tozalana ba chef nanga Tony Coco, au pazara na nzela musala ezotinda kota leka. Na mon réalisateur Kade Kyodo. Et un grand merci à ma caméraman Nyonson, à ma Régine, on ne change pas l'équipe qui gagne. Donc il y a un bon monde qui il y a un héros de l'ombre, des bons monde à Karine Mokonzi la baronne qui a invité, non, il y a un bateau fina, bon balsa, bon simba yon to bingango équipe, on ne change pas parce que gare centrale et les Canara toujours bien. Voilà, merci à ma mission Nyonson vraiment au yobatin de la kibiso ba message et na ba openza ba luka kibiso pour n'empêcher sa ba information. Kofi Olomide en plein studio. En plein studio Kalamingité parce que tu veux quand quel bon mois bimisi Asuka mais informé bien que Kofi Olomide en plein studio où on le roi de la forêt déjà na Kini depuis jeudi depuis mercredi où on s'en a qui déjà na Congo Kinshasa à Otaki que ça featuring na vient ça oui le longo matos et on a 7 jours de la semaine où ils a album à Ranson et ya donc Azadja na Kini l'obéissance au vision sur que Azaki na suspension suspension ici là qui le 2 décembre donc ça fait déjà 2 jours 48 heures depuis suspension l'obéissance donc à ça zongeli makambunaye mardi beaucoup n'arrête pas coulisses mercredi jeudi maman l'obéissance à zongeli mais je crois que n'ebse binobiso totambola na rimerti mais to lo rande makambo no bat ba ko kolubate o ba banga na ebisa ki bino déjà que kalamingi te na ebisa ki bino no bi que non équaliseur makoloza na nzela kokota maison mère. La baronne et voilà les lots je crois que contredire qui n'arrête pas coulisses il y a mardi mon équaliseur na podium ndenga répéta qui donc équaliseur azana katia wenge musique à maison mère mais azana kimiati parce que biso tozala on a paparazzi musale et salama équaliseur ana kimiati ba patron na ye na ba mouvement oye aleka abeta bazo combattre ye à côté maison mère mais nous avons informé bino aza déjà mais aza na kimiati donc tozo senga bison sotoya comme namto lukanzela na ye parce que na bi ke coaliser abeti na des mouvements et pas monsieur Kofi Olomide et pas monsieur Fally Ipupa ils ont 4 na bango yana leader moko azo benga tout moment non le roi de la forêt en tout cas ça la choix non parce que biso toza presse auto monde ande auto en tout cas ça la choix na yo so on a besoin équaliser à côté wenge musique à maison mère ezawe ranson prévenez que ba musicien ba longwa ba danseuse ba longwa mais etika la wenge musique à maison mère pour eza il y a le roi de la forêt donc yaya to papa tika ozo sale ya bien en plus ça longwe pas no bokabwana faire rigoler Jésus de Nian c'est moto yambo après Kokangangola, après que saturé rumba na kati Angola, a bien otika biso bongo pété. Parce que yé moi ba demande des za partout. Azoé batena bando kende wapi. Abandé en Afrique du Sud, à côté de Dubaï, abandé. Donc en tout cas, azapé en plein studio, calamité tozozé là. Qu'est-ce que j'avais dit? Oloba kinini. Tozé atoyo café rigola. Tu as confiance. Donc batuyon so balingaka duplique, je crois que
ouverture eza déjà na terrain biso tozo savourer to c'est pas na ouverture donc félicitations on déplique biso so pe ba tutolela ko bina sokola mata quoi avec Robinho Mundi bobi décembre troza saturé na ba générique donc to ko bina ndenge na to bina te dans la vie toza gâté ah biso ba to pe to fêter décembre na ba musicien toza vraiment gâté félicitations Kabosé en plein répétition, que c'est Oyo Kanate, Bandoule, on a voyage ou quoi. Moi, message et ça, biso bien. Félicitations à Kabosé, parce que l'album n'est pas dans le terrain. Brigade Sarbati. Tout ça, c'est là parce que Barumba, tout le monde a un animateur, mais Eroye Mbappé au centre. Péké, nous avons un moutou, Liboumuna Lopel. Félicitations, Brigade Sarbati, c'est le scram. Toujours dans Mikilia Poto, Kaka, dans le système Kaka, ya. Yakobouaka en même temps Barumba, en même temps album, donc c'est le scram de la musique. DJ Lacoste est en plein studio. Il n'est pas bien au tic, bon, donc décembre, oh, DJ Mvoa Morbi, à côté Kati. Donc, Torozala, bon, Yakosepela, avec Judith Moulopo, le roi marquis, artère principale, Tozoa qui déjà, Mama Leki, et Kalamingité déjà le 23 décembre, Rozadjanakin. Si Kotoye, bité pour napier pseudatité album ebima avant le 23 to album ebima après le 23 décembre parce que tout binato ka featuring agi d'été na Claudia Baki ça la peur donc on a toujours on sait là koyo kango donc batunyo sont vraiment balinga ka Eritio wata mais c'est les chanteurs Gogan Aozaki na Kinshasa alongwa ki Kinshasa jeudi dans le lot dimanche ça fait quelques jours alongwa Kinshasa dans ndenge tozo solo la boye Aza na kati ya mikili ya poto aza vraiment na Suisse a quelque participer na un concours à ba Miss kuna ezalate que elle a bien chanté mais kuna penzo sentu que mais c'est le chanteur bon sentir que ce ba kindra ba émission teza par rapport à langue quoi donc voilà. Un grand merci à Batunio, c'est vraiment au Balingaka, la bonne musique pour Lélo, papa chéri, l'homme qui a mis l'eau dans le coco, l'homme qui a sucré la banane, à Serbi, et c'est l'oti. Nyo soba ça, nyo soba loba, et ça là, et l'oti. Mais si qu'on a l'ingalo, qu'on a lobi, mingito, mais la moi soy, non, on a régé, pas mon réalisateur, cadet pour Nabi Kenzembo, et c'est ça, grâce de mon master, et que c'est ça, yagi beaucoup pour l'eau. Koudé rata jamais. Bonda donc on est ancien, il y a Victoria, les sont donc bien on a Bokassi, il y a prophète José Cartouche. Donc un grand merci Nayo, un grand merci Pena Messi Borel donc président Borel au Nabokasi na bango nde bomoni tozo retrouver lisusu ba mélodie wana ya kala to yo kaka lisusu ba vie na biso kin kester oyo ka banzimbo tozo kanisa bango donc tozo kanisa batutu un grand merci donc tozo jana bande kono biso ba comédien au bazala wana à tout moment pour nous recevoir biso ko biso bonjour et bon dimanche. Merci prochainement maman Karine Mokonzi la baronne. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Karine Mokonzi la baronne. Aujourd'hui, c'est notre anniversaire du groupe Victoria. Oh. Oui, c'est notre anniversaire. Alors, celui où est-ce que tu as besoin d'un ayeba ke mundele oyu alubaka na téléphone azongi pota sa kubela ke kuzoswe. Anatanda batie muyaka. Yoka mundele alubaka le téléphone de votre correspondant veuillez rappeler aza soute basu muyaka yoka nenga muyaka ale bana téléphone dina ta tera dokanga den tera dimos j'ai voulu le wena français comme na giyaka yoka j'ai voulu na giyaka yuda sola yotela yena ko unité et le wena giyaka comme na kingwani yoka j'ai voulu na swahili atakoita weya kuna kitu hata kitu mara haiko et le wena swahili comme na Kimongo. Yoga chef na Kimongo. Nanga kwete mepokati unité. Ele mwene Kimongo. Ekomi na Kingwandi. Yoga chef na Kingwandi. Mbiye miiri mota unité damao. Ele mwene Kingwandi. Ekomi na Chiluba. Yoga chef na Chiluba. Ichi musinga kukubikila kadi chenane unité ta. Bonjour papa. Bonjour papa. Nous sommes avec vous, gare centrale, Karine Mokonzi. La baronne. Est-ce que moi, tout peut savoir réponse rapidement? Sûr. Papa, expliquez-moi sur cholestérol la linga les années. Cholestérol la linga? Ah. Attends les gars, quoi, Philippe, il bien on est. Allez-y. Cholestérol. Ils ont corri oi baba milagambon au restaurant. Oh. Il y a une français babenga cholestérol. Ah bon? Vous avez mon. C'est vrai ça. Si. Papa, excusez, vous êtes aussi intéressé?
Pardon? Vous êtes aussi intéressé? Intéressé les qui n'ont pas tigé nda. Yebisango autochtone na linga les amis. Autochtone. Ah. Autochtone za mutu asali misala makasi. Ah oui. Banda tongoti 15 ba pied à tonne. Ah bon? Donc la mission toki bona tonne. Ah bon? Deuxième sens c'est ça botini mon na quoi. Ah oui. Assomme le Thomson. Ah. Autochtone ba miso. Oh là là. Papa, vous êtes bourrique à bonne santé. On comprend nango hein? Bisu na famille ka bon. Donc on s'est maillé l'été. Oh yo sama Reni. ye. Yebisanga président France comme na. C'est François Hollande. Oye tatare na mama na. Bilo boy bango. Nan. Azafa na franco ba bota na mama lang. Oh. Ya ba pese comme François Hollande. Francophonie za matanga franco. Ah bon? Ya On s'est maillé l'été papa. Bon yo sama ye. So za mayele. Ah. Yel sabiso alphabet français combien de Avec lettres? 6 lettres. Combien de consonnes? Avec consonnes. Combien de voyelles? Ah 6 voyelles. Bon, dis-moi un peu 11 mois. Quelle est la 20e lettre de l'alphabet? 20e lettre alphabet. Ah. D'abord A is a première. Wali yebana. B is a deuxième. Wali yebana. C is a troisième. Wala lettre. kutu kolobate. Bon, 20e lettre alphabet is a T. Ezali luka. Is a lettre T. Ezali lettre de chiffre. Oh papa is a raté. Ezali lettre de la France. Ah, même vous êtes bourrique à bonne santé. So za mayele. Komagaga. Soko za mayele komagaga. Voilà ta présidente Andolo répondre. Komagaga ici. Ah bon? Merci beaucoup. Babi boko marara inchi. Donc wana baba ndeko na biso ba comédien o ba sepelisa biso bo pesa numéro parce que mutu alinga contacter bino. En tout cas, numéro na biso ezali 089 17 49 817. Tubandeli lisusu mutu no azana posa kubenga biso na fête, collation, mariage etc. Na matanga yo suki. Na matanga. 089 17 49 817. Merci papa David Lunga en Angleterre. Desco TV Eko Yate. Merci beaucoup. Président Kandoro na magasin. Merci maman Karine. Tozape na spectacle lelo na pokwa. Padu bopunga ubala. Voilà. Biso muto ya kosekisa na feta padu bopunga. Oh shilo mwana kakona. Bon merci. Après on appelle tout ça bongo na hyper. Merci. Liga coiffure. Président Kandolo na magasin. Tantine Léonie, Tobo Sanate, Baneta Nyoso. Voilà, merci beaucoup. Toi, on a petit ça, bonjour, bon dimanche. Bonjour, maman Karine Mokonzi. Bon... Maman, manifestation et salami. Babi, baswa musique religieuse na profane. Na profane wana. Baswa kiskoyo, fali pupa. Na religieux, babi Moïse Mbi. Oh. Fomo na siko babi te, babeta nde musique po. Bakabola mwala. Babeti mandule na bango, babeti mandule. Babeti mandule. Et fidagate, et vide. Bah, on peut ça bango combien? 50 000 balles. Babi faut bakabola. Mais faut mon. Kota religieux konyo. Bino boemba bilo kwa mukili. Bilo kwa mabe. Babi 1. Ata biso toemba na bilo kwa mabe. Biso neto bini makino mambote. Oh batu babini. Soki boe, to kabola mwana makofi. Bakale bandi. Fali contre Moïse Mbi. Batomoli Moïse Mbi pas fali pupa. Yoka Moïse Mbi ndale. Na kwea na sete. Okitela bakitie boy. Pomo na fali pupa bana banda bango bawela. Kuya lisu agangi. Pona nini kaka ngayo. Hérité watana bepe azaki na kwa. Aemeli mote mezoke. Luka solution no kitenga lilita pembe. Donc maman Karine nyonso nazalaki na ngwana na bosani te papa Viki Owanga c'est du yo komi petit sai so kutani na yi mo sai mais sai aza ve na nga oyo ayabi ekoleli na nga futela nga ba minerval fiston mafinga na pesi mbote yo reconnaissance na onde ya imité ye wana bena ve na nga ya pangi c'est du bola police fashion babi cash arma OK pesa numéro c'est mutu ana besoin na yo numéro na 089 72 74 658. Ah, voilà, merci. Toi déjà dans le port de la SAP, bon, tu as toi déjà dans le port de la SAP, donc si, oh. Voilà, bon comprendre que, les neufs et un boyer, Everything is defined. Thank you, Karim. Thank you. Président, namoni bilongi asike baki sami na léopard. Si. C'est une entreprise. Ah. C'est une entreprise. Nous avons un bana mibalo yo. Bamataka ba avion na ba PDG Cardozo. Mwamba. Voilà, merci. Vous Vous n'avez plus d'unité. Veuillez changer votre compte.
Voilà, je crois que R to lobisa mutu moko moko il faut ozalara moi chaud po botala vraiment to ki masimangonga biboya boya. Ah de l'axi na lati kitoko. Malgré na lati ba jean na nga poto o ya Chine, o ya giboko polo ya pe nice. Ah ya o baby si. Ah na longola o e baby si. Na lata ki nice. Na longoli babi non oh c'est so nice te ya poto voilà caméra mona merci beaucoup Mzee Kindi nous bato ana biboya oye ba pese o babi ata kute monsieur Sylvie encore takaka si voilà mec bombi là yo bi Karine Mokonzi la léopard de la SAP connais-toi toi-même abimi eba moko connais-toi toi-même ne va te observer aux équipes nationales. Dans Ato qui paraît en génération Wenge, dans son temps, il va s'appeler à Papa Chéri Bazara, leader à Moufoube. La bonne sanité va s'appeler à 20 tonnes de Bazara. Puis son père va retirer à Tozara, va s'appeler à Chete Bazara. Dans Ato Kabola, à Wenge. L'équipe nationale. En génération, mon fleurit à Wenge. Dans le boya, joueur à Kika. Les piments dans la sauce. C'est comme Bassaper, maintenant Bassaper à quartier la terre, il y a nani Bassaper, il y a nani. Ah neva la ici. Bassaper. Karine Mokonzi n'a pas ça va monter la transforme mon corps un nouveau marié. Et bon Bassaper a vient oisé quoi. Ah Bassaper, OK. La bonne sanité quand transforme mon Paris t'appartient. Venez mettre quasi son éminence. Maître Tete Kabo, après il faut héritier Watanabe, mais c'est le chanteur. Maman, oui, finalement, le Kalabani Nachombo, vous n'avez plus d'unité, vous devez changer votre. Merci beaucoup, Anezaki. Toza Siko, Nam. Ah, comme ils vont. Non, s'il te plaît, ma combat battu. Ah, t'es Toza. Eh, mes couleurs au lait, ça va. Couleur d'été, n'importe yoko, maté, mété. Yoke loko. Le bagage Jésus de Niance, Nika Bolonina. Que j'ai sali à passant, on m'a déçoit dans ce soir bakinois. Se comprendre, Karine Mokonzi, il faut y aller. T'as niveau national, t'as là qui moi climat, il y a 33 de Makambo, Renate Bilé là de Makambo. T'es par rapport à climat, c'est bon. Na monde de baye ba Kaboli, ngapela bino. On a zonga lisusu. La 36e chambre. Il y a Jésus de Nias Nika Boloni, na ya Chiko Mabele mama de Makambo tonto. Voilà message Jésus, ça na kini. Makambo ndenge ekendela to consommer na no album wana mais ba Brazzaville o bazolinga baya le 10 février izaka makambo na biso bolinga biso to inviter bino ke bino bo inviter biso po mboka na biso atake soso ba kinwa madeso bana ta buzona donc. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Maman Wivine Moleka, impératrice tonton Aoundou, il y a Dada Chipambe. OK pour ça on a déjà Dada Weston. Ouais. Together is one. Karine Mokonzi la baronne. Every team is defined. Every team is defined. Thank you very much. Ouais, ya 38 chitenge yebi. Ba remexement na bateau ba mebi sur na Djobu. Pour bientôt là to préparer Angola. Boss Moussa Mbaka yebi marambo. Bientôt l'Angola. Même en bon na ngoka na léopard au senti pantalon ya na jacket. Ba il s'est mis que bien signé. Yo na yebi ke yo linga épreuve. Bien signé, il s'est mis à qui la pièce maîtresse, Karine Mokonzi, Dada Stone. Toute la ville en parle, l'esprit m'a bien dans ma forme. Merci beaucoup, madame. Tout son de holo, il passe à maman au casque à serrer. Voilà. Toi, tu es déjà na Ekeko. Olivier Kalouchi, Kande. Ah, Mouskador. Oh. Sora nini oyo kanga mina osoreni. Bosali nini tolimbisa bino. Kasi Angola te tolati bien tande tolati. Ah. Vraiment. Te tolimbisa bino. Modèle bosapelele. Karine Mokonzi le part de la SAP donc. Together is one. Together is one. Mais Keko yo pe ok nango désolé. Véritable parisien, bana marcade beaucoup tawana pour contrôler des heures. Quand mon compte à la base de Paris, le billet à 6 heures. Quand on a marcade contrôler des heures là, on est à ngomba.
Voilà. Tout est belé, Kevin Makambo, le tout puissant. C'est pas parce qu'il a l'argent, mais c'est parce qu'il aime les gens. Il fait que la palazzo la maman Pamela, Yoyebi, maman Bana. Donc, Kevin Makambo, le tout puissant. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, Tozana numéro 9. 10. Karim Mokonzi, toi parler beaucoup. Paradis! À la maison, toi parler beaucoup. Pas là-dessus, donc Bazma Tongue la minute. Pas là-dessus la maison. Nabi que Bazma Tongue, chargé Bouzou, Olivier Kalouji, Nabi que Bana Djobu, donc Cops Kassele. Yo, ben, on latin de Yagi Boko, pour le même Mikolo, Mouchapé. Oh, Alzité. Oh, Bilamaro, Facebook Viber. Vous avez compris, on dit ça, Biloroté. Na minute, donc, ma grand star, on l'a tabou. Vous avez compris, au monde, Lich, elle est vaste. Lich, oh, elle est vaste. Vekester, elle a robé, on va d'ailleurs, mais elle a dit, Lich, et elle est vistros. Vous avez compris, il passe à Bambo, on a Djobou, Kaskasele, à la bosse, maman, on va la vista, Didier Chombo, Chamamba. C'est tout ça de rôle, voilà, merci beaucoup, Toki, ouais. Ça coule. Brutalement, facilement. Non, la sanité jamais ne passera, la propreté ne passera. Papa propre, quand on dira à qui d'autre c'est bien papa. Oh. Léopard. Champion. Donc, oh, ils ont léopard, Batubaluna dit la manne, Nene à Kanda. Nanovi, léopard, on peut botter à ta âge. T'es yosa papa, t'es. Nada papa ya bilamba. Donc, au lieu de Nebalobara, la femme propre. Quand on dira papa propre, quand on dira. Qui a c'est mon papa là. Donc, mais ça, c'est ça qui est. Donc, la minute au léopard, le 25 décembre, dans la banane triomphale. Donc, si c'est mon papa, il y a Père Noël. Le Père Noël, les arrangés le 25, il faut banane banini à se péler ça. Donc, banane banane l'année bilamba. Na botanité, Karim Mokonzi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yaya. Ouais, toi qui m'as dit Mangonga, s'il te plaît, Okyo s'est présenté pour le Longassi Capé na Léopard. Oh, ça peut y a Léopard, il y a Tongo. Ah, ok, d'accord, il y a Koki, Marozongi pas Afrique d'ici de. Bien. Donc, comme on a les rois Zoali, comme on a les rois Zoali, représenter tous les sapeurs, il y a Bana Tchangouye. Donc, au musée d'Indi, on a joué dans l'équipe nationale, on a comment voyager pour Mamba Bilamba. Ming message des Ara Yangola, Tozo Yangola. T'es wana porte-parole en Loba, yo pesa made mabanga na yo. Ouais, Bambote na liboso na Sara. C'est qui? Fiston ma fille, c'est comédien patron. Nabi Golan na parlé na ce show Bambote. Attention. Merci, c'est que tout le monde slim et bimi. Karim Mokonzi, Yobi. Omoni makambo biso to bandela ngo lelo to bandango lelo te ba benga na biso na parler pour na mangama fa ya forme Karim Mokonzi na kotuno question mo mais ko répondre ngo te komene na lingala ni olobani komene na lingala yo za na droit ya ko poser nga question te bon la retirer parole mais na bisi bato ba lingala français komene na lingala ni koloba nini po komene za na français ce qu'on a lingala ngana ya chiki retard te pour ba saper ebele ba chiki retard et on te dit bon together is one yango wana voilà to bonyo ba slim hotel mi ba veste mingi na le 10 février bilomo bo préparer donc wana porte-parole en lobango yo ça son veste na liputo na bete za muta beta mo papa mo butu na meeting apesa na kati na stade ya Tata Raphaël bana kini bolingi nini papa à manger à boire tolelo nyonso kosi mabeta yango sapatu na makonati ya papa Bedi Murphy chaque mardi tokutana after shit de Planète Sono jeudi tokutana na pyjama donc merci beaucoup Kidoda merci beaucoup papa chéri minadama Mutasuka tikali président Kidoda vite fait ouais Karim Mokonzi on ferme les prisons, on ouvre les écoles. On ferme les prisons, on ouvre les écoles. Ouais, merci à toi, Karine Mokonzi. La baronne
talaka deke na beti boyo oza ebeteli ya président Jacques Njoli na kata Sénat 2 pièces ya Zara 4 lettres oyo ezalaka ke sida mais balata yango na kechi te mokonzi sedi yoji makambo omona fleur oyo te savana te koya fleur oyo naboka nango honorable Wivine Moleka impératrice double brassard merci beaucoup mokonzi lukunga voilà merci président Olivier Kande Veseka de métier merci toi qui m'a Didier Chombo Petit Jésus maître voilà président Muzeki babikio dalekaka na oyo ya tuata chitenge ayebi président mama Wivine Moleka président nazela yo po yo nde président oyebi ke na plateau atoyaka mambo finga te ye soki abwakisi isei na relation aye na ye isei aza comédien monene aza comédien monene ya mboka na biso esa bien te kaka na émission na nga nde etalaka patron azalaka mpe parmi bainvité na nga est ce que oki koretire parole wana ya kolobaka moto maboki asalaka bapiba ba 100 francs po yo nde président Karine Mokonzi yoyebi mama Wivine Moleka tolanda biso président est ce que boki kondima koretire ka parole kobino boa bien éduqué boleki na babande l'école léopard Karine Mokonzi mama bilambe eza maboke te kayan na lobi est ce que yo koki koretire parole oyo Caleb il fait le théâtre français te mais ils a problème de nga lobi ka effet ya koloba ki asalaka bapi Karine Mokonzi s'il vous plaît talaka yo fwe chéri look nice malgré ma tia jaquette à Chine nice oyo eza chaîne ya monene elandamaka partout na monde papa na biso plus babi papa oyo aza sage quand il parle le français plus que le français quand il exprime oh papa au secours il y a 33 yebi makambo oyo ok retiré Karine Mokonzi biso toyolobela bilamba mais boyolobela père na biso yo nde président na bango oyebi relation na ye na ye te mais pourquoi bokataki maloba r déjà c'est que c'est kalobi ke ye asalaka pi babanini président so eboye te mais yo ndimaka ake toretire parole mpo biso toyaka kofinga te léopard eza bien éduqué oretire bamboka tola revara bimakinaki mosi papa cherishi même canalida la vous n'avez plus d'unité, veuillez changer votre compte. Voilà, merci beaucoup. Bon, comprendre que tous en gare centrale, ambiance et la cabe, on est léopard de la sable, ou t'es au bunda, oh, bah, il biso coupe, ko, ou t'as n'amboka musique en Afrique, d'ici pour moi, bah, mais manga. Si na kenda friti léopard, mte memanga, merci pour vraiment. Toza coup, ko sepela toujours drapeau ambokezo, matezo, kende don, toza na mission na biso Schengen. Oh, y'a sepeli sa biso chaque dimanche. Donc, tozo si ça si qu'on a Schengen parce que bon, moni la, ouf. Donc, Schengen. Toyo kanon moi loko moko ya oh là là donc to commis vraiment déjà na souka je crois na tigelo oyemba un grand merci na batunya so vraiment bazala qui branché ba qui connecté en a gare centrale pour nobi RTG number 1 kande na ebisa ki bino ma bouche autorisée un grand merci lisusu balobi na mpaka lingomba hein dito ya mokonzi Charline Paka et na bosani pe lisusu te boze belé de Dichungu un grand merci na Paulin Bokani grâce te mon master Prince Babia donc ba gros bisous place au Hollande depuis Palan et surtout que na koki ko bossa na tina batunyo so basala ke Karine Mokonzi bo monanga kitoko bo planète sonne pas mama lolo na bossante et pas ya ferré donc salon les jumeaux et pas ferré bo kenda simba bino bozala boye un grand merci na Landry Foutu là les grands bakala nzambe ya kan luka olika kana yo bango hein Gisèle Zindata ya corpulence balobi top modèle Adeline Panzu Karine Mokonzi la baronne banda na nzembo moko ya sika après ozongisi biso na nzembo na nga wana ndite osisa nango un grand merci na équipe technique mobimba ya RT merci papa ingaka moto lolenga zali yana yo amanetile bisa makapola kate oyanga ebetile na bipeya yatanga fapetona nzela lobi mame lobenga epahela kisenze nzela papo yo mame
bato bafinganga na bandina ngai mabele basenga ngai papa batinga ngai pape jo basosolaki période ezongaki nde dublo vivasarita tozolanga kofaki tala to mwasi ya ndumba asalelaki periode na yo mwasi kotanga makila asalelaki periode na yo yesu amonaki pasi sikoyo afanelaki ta bokonzi yo ntongo yo mwana osalamina makila ya taloela poninye baobatambola makolo lelo bakoma na mituka ye lelo bakoma mama plasa ye bakoma mabala malonga obakita na seleno atombola bango na lokumu o mama nawela nini nawela nini na mama mama nini mama sa kuluna pana nini ngayo na finga pana nini ngayo nasela tango na ngayo kokakina kosalela ngayo na tiapoza pana nini ngayo oh mama nasela tango na ngayo kokakina kosalela ngayo nasela sezola ngayo kina koketela ngayo oh mama Sambe asalanga moino asalanga moke asepela ndenge na zaliye aha osezanga yesu abasusa anga bola alokoti la selo una sala tomarika ni selo naina utima nuka minga ina mpedo angolema emunu kwenda kitasa emunu bagila malonge mulu na ndila zambe samu isesa na mume wolo womanema wolo yaye Munu kwenda kitasa, munu bagila malongo, munu na ndila zambe, samu isesa na mume wolo womanema. Voilà, en tout cas, on va sepeli na moni na invité na mususu qui côté na katia plateau parce que en tout cas nabi que air tout le monde bébé sont organiser sœur Marie Misambo atika biso donc banda sœur Marie atika biso même pas une année atika ki biso na janvier atika biso kana janvier donc kala mingi en tout cas une année koka je crois année prochaine mais osko za groupe na yende ba ba ke to bande ko linga musique ya sœur Marie ti lelo to lingango soko lingi soso il faut lingana maki mais tout le monde a depuis sœur Marie akufa orchestre sœur Marie betarate nzela ko te leka to ye barate batu oyo bande ko linga sœur Marie mingi à tout moment na lela on a sepela na banzembo no bokenda wapi et totali tobi non pour nga na koti ya bozuma ba pas de danse na na kati donc mikolo bozanga koto na ba rap tout ça na ba concert donc orchestre sœur Marie Misambo eza na concert le 10 décembre hein. Je crois que bon occuper ça ce programme bien micro yango yo occuper ce programme concert et bandana erni ni botu droit d'entrée combien. Donc concert eza le 10 décembre eza na amphithéâtre et armée de l'Éternel dans l'église à Pasteur Sony. Oui, c'est boulevard Saint-Louis donc il va à 14h30 en tout cas il y a concert action de grâce tombola nzambe parce que nzambe on a battu biso en absence à sœur Marie ça fait déjà 9 à 10 mois ils aura toujours ensemble mais groupe nyonso yango to ba msunde ba été aux équipes ndamune OK oui donc c'est-à-dire tout ça pena une affaire ba 29 personnes so tina ba fi babina kawana donc to kendo de là donc tout ça vraiment ensemble nzambe on to saleni to tombola to adorer donc to bande nyonso ba ya le 10 décembre na 14h30 na fête toi na église à Pasteur Sony tozala wana tokumisana bande nyonso asema oyo lingaka comment on a papier oh kuneza lo sengi senga pepesi grâce te la star yo sengi ni album nyonso Valet Abaka voilà na habité beaucoup bete la biso Valet Abaka parce que kuneza ande boyango oza sto avangu ya concert nzembo nyonso yo bo senga titre nyonso hein Adeline Pandu top model Adeline Pandu ye pa linga Valet Abaka donc
Oh, que c'est adoration, coffre matin. Yesu mobikisi tala lelo mana se retrouver na katina yango yoka vale ya bakana sanga vale ya basusi minyoko basi bemawa Yesu mobikisi tala lelo mana se retrouver na katina yango mokili mwana nzambe to mwana nzambe te epesameli biso toleka na vale yango po bolingo na biso emonana moto nyonso na mokili mwana nzambe to mwana nzambe te epesameli biso toleka na vale yango bolingo na biso emonana na kati ya lubwaku ya boye ata konsa inocentation ozali komona bakondamnation na kati ya vale yango motema ekomanga normal mpona bapasi o nzambe na kati moninga soki eyeli te okoyeba bazona yango te baninga nzoka eswaka boyo baninga nzoka eswaka boyo En tout cas, merci beaucoup. Donc, bon comprendre que ils ont avant goût, donc les 10, vraiment, beau, les droits d'entrée 3000 caca. 3000 fois 5. Voilà, 3000, donc pas même 5 dollars, pas même, donc 3 dollars à Pamba. Il y a quoi, il y a quoi, adoré pour biso RTGA, caméra, na biso gare centrale, Troza sur place, na habité to, kay sous le quoi, il y a suka to kabwana, ouais, deuxième bo sang simba. Kotolo balobi baladi na yo ezalaki site eza réalité ya vie ayobotaka te o minanga
nyonso balobi fina yo mobimba okosimba mwana te otima réalité ya vie mame basusu bakanga bango na mpungu elengi ya libala bayokaka kaka na sango sukasuka bazonga ndako babosi oyo mbi vraiment eza réalité ya vie nayeli mpe mosala maboko esika nyonso nakobeta porte ata toza babale bakozwa moko batiki ngai eza réalité ya vie vinanga mesomboe vinanga probleme nakoya kokufa pamba ye soki otikinga na sambwa ekosambwa vinanga pasie bakanga bango na pungu elengi ya libala bayokaka kaka na sango sukasuka bazonga ndako babosi oyo mpe vraiment eza réalité ya vie touti kobungisa mama mari akotiaki na koma ya misala basali nyonso balembani balobi akufi na ye oyo mpe eza réalité ya vie mame solution ya vinanga nalingi na betala ya bapasi nanga ebitandengeli yakobata nasukota na bashamba motema obimisa bapasi elende nzolo solution ya vinanga ye papa nazanga papa nazanga mama yo nde okoma nyonso nanga ye yesu yo nde papaka na miziki Yesu, solution ya vinanga baba. Voilà, Tokyo Telema. La zamba mande. Azoloka yo. La zamba mande. Ei kawe makazi asala bikawe. Zamba mande. Ebisaye azoloka yo. La zamba mande. Oh,
merci beaucoup pour comprendre que wana eza groupe Marie Misambu, il y a sœur Marie Misambu, il y a occupé ce sous programme pour na bazui na suka. Donc le programme est que le 10 décembre na amphithéâtre l'armée de l'Éternel va passer à Sony, on a un grand concert, il y a action de grâce. Et ça doit entrer 3000 francs seulement. En tout cas, aux Angate, boya to kumi sanza, mais bana l'église nyonso, bala to linga sœur Marie Baya. O linga ndemba sœur, mais comment comment nzombono lingi, oyo sali demande to yembang. Voilà, merci beaucoup. Je crois que s'appelle ici Adeline Panz top modèle. Nabi qui s'appelle ici parce que biso, biso to na biso kona kibonzambe toujours dans na habité. Biso kama boko likolo to nzimela nzamba ba défi. Donc ba défi ba binzamba makambo minene. Oh, impossible, pas nzambe comme possible parce que rien n'est impossible à Dieu. Donc je crois que le message est l'équipe et puis adoration car donc on les rend nzamba défi parce que fin de l'année un grand merci à Mboke Malamu, merci beaucoup d'entre déjà Nagui Bokopolo. Aza congolais makoma na chinois donc aza risque wana ya longa biloko nganzu biloko lokuta po biloko chino nzenge ngara makasi ya ndima na risque wana toza déjà na ye a déficit nga pe jaquette donc jaquette na habité c'est bon que zoomer nga jaquette to batu na banda ko ba mona voilà ce beau beti na internet ce beau beti na internet buimba moko bino mo boye baba o eh bien oui, bien, voilà. Guy Bokopolo, bonjour et bon dimanche. Ok. Voilà, bana Chine, bana bana monde entier. Message ni libiso lelo lisu parce que tout le monde déjà. Quand on a bi couleur, makaka ou donc qui bosoda qui bombi là. Ouais, comme d'habitude des alaka qui chaque fin de l'année, tu vois, dans moi idéologie mon boué pour les Congolais. Donc on a mon aussi mis chaque fois les vers militaires. Couleur à pondu quoi. Donc et puis à Congolais il faut pas se faire la communication. Tout l'exabatou des nimbos en la tête, la base à la porte, la base à la communication, la base à la trouve vers militaire parce que tout libanda tout libanda et tout l'exabatou. Mais na kozwa libanda neti na Chine ba bisinga siko malili. Neti ondenge za boy vraiment. Na habité na climat na biso a Congo. Bon, on est à Copti, on est à ma world music, donc on est à pour la monde à peine à plateau non et à Mbappé, mais moi les qui au bain ah ouais nous sommes vraiment besoin de kilos peser 10 kilos boy on a qui à l'équipe on peut dans la plateau donc voilà ils abordent la par rapport au hiver la route quand on dit bagarre ils ont 7e. Oh. Deuxième bagarre, deuxième combat. Donc, oh, 7e Mikolo, Tozabo, il y a qui bombi là. Tozabo, mais ça n'a pas Mikolo, ils ont qui beaucoup pour le même Mikolo, ils n'ont pas. Eh, tant de salinga. On dit, n'a pas eu Rachida Iboula. On dit, Martin Zobé. Oh, mais qui propose que toi c'est pas non on a besoin nango. Net si on a ali masupra moi si kitoko de longues jambes. Soit on dit pas là tango. Soit on a par commande. Ah donc on a qui yo ka na pièce mo ya yo. Oui, on a commande parce que moni elo on sauté la voya na la tandi na legal quoi on a par commande une toile lien aux en la photo aux en la qui par commande de soli nanga aux en la photo na vu na tindelo la nord. OK. Aux en la Lubumbashi, atine na Lubumbashi. Mais ka oza pour le moment la boutique eza ba bilo na surtout une comme des garçons ba singlet tout parce qu'il fait chaud na kina moi ba singlet ba discourage la H&M à des garçons et puis ba mi chop na biso tono mikolo slim. Oh slim go mi chop. Non nzeli yo pesa stretch. Oui, c'est stretch je vois. C'est standard. Kanya swata o déjà marula par rapport à kota yekutu swagger. Kota na ngi top comme maintenant avant les slim azui ki toko carré. Et puis bleu à milai c'est pas léger les et puis on dirait ballon na moni ba accessoire on dirait ouais pourquoi tu m'as remboursé par rapport à Cerceau oui ça c'est quoi moi musicien batia ka mingi tout monde a musicien na biso moi tatou moi Cerceau moi ni par rapport à Zenda bon na zana oyo musicien yo ça na zana art et bon Kenny West ça là ni Kenny West no mon ça Kenny West a yembra na après a commis na par rapport à Kim par rapport normalement ngana oh
naza 1500 podium nala makambo tout bango bazana dimanche passé tozalaki na Saoul Ebunga capitaine ya équipe marbike ya lingi atika ni bala ko ma musicien l'autre na Giboko Polo s'appelle ni non mais na musique na musique eza pas si ya tout par rapport à retirade fait tout ça featuring mérite ça ngabete ça va diabo kota mais featuring tout ça là ye mon ta soliste nga part États-Unis à Biggie photo betanelo mo par rapport à niveau na yo par rapport à makambu na yo wasko yo yemba na voix ni ana guidé ngate ils ma solo tous en studio coup d'œil ça la ligne na tout ne qui question tout nous na obetani abi bon mamozo tout na studio en pésoline et puis c'est bon par rapport à monsieur les chanteurs Kenyo ça ça là aïe oui on a Kenyo c'était donc zora maramona ça donc moni idéologie parce que azana un problème à mutu parce que a créé trop journaliste là trop donc na azana maramna yi na Congo donc voilà parce que Kenyo c'était peu le salé sur moi tokim yo kim aza normalement c'est non moto te makomba kim na lenga kim na lenga ya kibobiso mère Cynthia Bass Pasoza. Voilà, on appelle ça moto na Cynthia. Hein, Cynthia Bass mère. Voilà, merci beaucoup. Ah, on a appelé mère, plante à peine tout ça là par rapport à Kima qui est idéologie. Voilà, qui va occuper sa adresse, il y a ma boutique parce que nous avons des téléphones dans a comme il y a ko Sony place à rejoindre basket monté ou place par aux hommes chopi slim. Ouais, adresse c'est ça vraiment quand nous va 50 sur Bokassa. Tout ça, on a donc lobby déjà dans 8h30, puis à 9h, tout fond au lit. Et ça, la couleur rebelle, rouge, blanc, zali, noir, blanc, et ça, non, la couleur rebelle, batouaya. Au CP là, et puis vert militaire, mon inton, tant dans l'obaka, idéologie, Congo, mon malamini, tu as des idéologies. Mais, tu masques moi, Babilo, mon kaka Karine, par rapport au timing, batouba bimana, tout na Chine, et puis Nathalie Tan, dans les gars, na plateau na yo. Et puis Karine te clôturer sur vos fêtes le logo et puis Silino. Parce que dans mon système à serre soliso ya minene na mon qui dimanche passé o il un peu kailo mo ya bo me ya couleur ma kaka au PC mission na biso robinyo mundi bleu ya noir nango. Mais bité ero kababongo ça la perte to par rapport à combo ka évaluer. Là ba plan belé nous on ande on mbali. Ba c'est so nous on weza cavalier. Ça chaînette nango. Ça Roberto Cavalli. Ça pas mbati donc idéologie ça me vice pe malam. Vice donc c'est ça la moi ba Joe Kitoko et ça la Kitoko idéologie ça va bon mais non quand on va par rapport à une légal to solo na besoin ba serso ba bimisi lo ba doré mais gi pour poto que ba idole l'homme taper ça pour ça makambo parce que ça au sel rané so vérité et am ça soni yo te ka bilo a Chine ba wanga na ngo ke mtalatine lo a Chine motunyo kaka te yanga poto Londres Paris mais yo onzima yango en plus un jeune garçon donc même yo landa nani Karine Mokonzi nzamba za bolingo yango no visa Chine to solo la makambo yo tuninga kana ngwanzu to kotina ligala Versace to kotina ligala ya siki nini Emporio to kotina ligala ya tout au monde maki masolo eza na mboka wana ngana oyoka soni par rapport à quoi na isa badana na ta Chine isa la bat noter ma passeport na la tangwanzu metani na frappé uko uta uye yaka ngulungu na simbio na bambio voilà tout ça on a bien ça il peut contaka pour ozanga libumu pe na eza risque so ozanga on a mamba bilamba non en tout cas félicitations Guy beaucoup je comme message à Souka parce que monde entier poto momba et tala yo hein Hakim Prince de Lausanne sozo ya yaka nango o ya gyo boto la ngai tandi salina ouais Karine mot de la fin zaka kino nazanga besoin bana kin boya trop makambo lo bezate oye yo mo misu na we mona tozoteka makambo kilelo biso bilamba toteka te ya kikala kilelo ndenge swage esenga ndenge idéologie esenga yango na servir peuple congolais donc na lingi te moto pantalon monene te slim swag ndenge esenga lelo serso ba jeune bazala bien propre puis ça langa bien voilà et ça le bien autre ce message me suis beaucoup pour ba que yo ozana pona ko aider ba jeune balata bientôt ça toujours propre mais ba bi beaucoup pour pas payer sa position au comment bien ba orchestre me sous époque bon boire au tepi na ba benga nous dans la porte de mettre à zongi sur pour yo comment musicien ça les clip na yé bilamba lati clip na le limite yo sur yo na ngo pour quitter si on a pressé donc un moto bi sa clip na boule que ba ketcha na cher danger moto te kende ko tan pas Guy beaucoup pour
commission wenze tala ce risque aux libanga ne comment ya tricage ba concert musu soko traité pose aux aussi sebla ba tout valeur on le bien Karine ya wana ebisio ke ngala nsala mamnanga so boye mbanga na miyembinga moko so bo bwaka ngala mi bwaki ngamo na plateau donc ngande makambo munde masala ngeri tsala ba ye makambo nga makambo donc libanga ça n'a rien à voir bako bwaka yo mais on aura net bako bwako ba orchestre tout nous on aura net ozomona te ke yumo lo ba orchestre msu abwa ngati mais nazaka kudei panda baneni nazalati lelo naza. Voilà, merci beaucoup Guy Boropolo moi bamabanga parce que to kabano na biki SCP si Bill Clinton McClintosh aza parmi ba mission au laitra o yemorandi Marie pas à fier dans félicitations héritier ta pas baraté et Guy Boropolo massa na ema donc voilà et ça lui peut bien là ça lui peut Bill Clinton place aza donc il soda makasi guerrier pour la rater et puis massa na héritier tanabe courage na mon album kitoko mamtu kitoko ba clip kitoko lati kitoko mamtu kitoko tous en pour nous soutenir yo non pour connaître l'ambérité lati yo ya na aucun pour tous zelango pe héritier ti na zo inspiration comme des garçons ils allaient pour héritier tant en matin avion azo yakin est-ce que tu as la image ozo moi image de panzana na ba face abete t-shirt ndé il y a pembe comme des garçons avant le business t-shirt à cœur mbala mona s'inspirer na za na Chine na boulé à Kero eza bolingo na baki bien album héritier eza album ya peuple congolais faut tout fongola mitema Kero eza la mambo belé donc voilà na zo ki na s'inspirer na yi ce qu'on va boni na clip na DDD placement anti chemise noir et comme ba fleur à peu mais ba mbuma wana ko yela ngante na ndenga Chine et ceux na elika yo mo batutu ba fâché il faut que surtout nga batutu ba ndima et puis ça la randoté pour na wo ça la amoureuse placement peu de chemise à Givenchy moyen étoile mon accord pour nga peine tali clip t'es vraiment la pire sous la plante à Betty à Mascaki et puis Nathalie on fait la ninga systématique côté la biso bablo bien quantité et à 2017 après la sur un clip bon ça type journée au bobo pour la yati pour yo ama yo kanga sous photo te yo seko tali on enregistre na ninga kat donc il fallait ba clipper bima mais le rôle la population au senga vraiment hérité il faut ce qu'ils aiment na oya la ba plan si ça bilamba les valeurs péter na public na ye ndenge bandimi album bandimi bilamba na ye faut ba tu s'épeler puis cœur oyo na s'espérer toi na ye dans le bien en vérité. Merci beaucoup Yagi Bokopolo, je crois qu'un grand merci à mon réalisateur cadet qui de un grand merci na batunya so baza branché surtout que Natania Mokondi chic dame la baronne zonga na jaquette no zonga na ndeni ya ngati ya gazo kaka. Merci beaucoup Afi Laurent Nabi qui s'appelle ici notre général Babi Cynthia Kapachi Nabi qui s'appelle ici Pamela Chocolat hein, Choco, Tanya Mabedi, Neymar, Leke, tu mon fils, Nabi, et c'est pas ici Junior, Diaz, Neymar, et c'est pas ici sur grâce de la star, ma star, donc tout ça déjà, Nadija Maroula, oh, Yepenza, donc Makambo Moussou, un tout petit Kolobate, sur Moutaza, tout le monde est Marazate, oh, aïe, Maka, papa, Mbazate, oh, Yende, te, Ermutana, bon, il faut le bani, maintenant, ça là, qu'on féliciter, qu'on encourager, pour. Ah ça là on bien à mon appel qui était et on a pas balinganga na bon samsalo je crois na ba DJ Maroula aza parmi ceux qui compté à parmi les deux premiers au babanda makamba DJ Kota Studio DJ Yemba DJ donc a comme si ne boîte on dirait ndou les biso so comme on ça la banane to yambi balongola ka poso bali mama Simba ah il va mon pasteur Richard Kabala DJ Maroula bonjour bon dimanche. Bonjour à toi Karine Mokonzi bon dimanche et ça la bien. Otanga na parler on se ganga oh non on le voit déjà Rafat ya mastananga ya ni mastananga ya na bijana mito surtout na kin yo di ba otala ba bige leader maximum so bimi bo c'est que PC lengeza niveau 0 c'est un peu ça quoi voilà maintenant on parce que ozong ça biso na la banane parce que wana penza des places bien na mona que tété ba mise ba na problème maintenant c'est vérité le pena to kabola ba faire le roi bango babimara déjà musique ezalaka déjà c'est pourquoi baza biso petoye eza na masika sona ba biso qui veut dire comment yobika singama temel il fallait mo banane mo makolo mo bidenda tozo skoline o baba lelo iso mobile mtebsanga ba yom to laksa bango nzela ke non makambo za boye na RDC banosala boye pour nga ça toujours bien parce que et ça bango peut bien pour ba bâtiment bien il faut ban di marnet biso to di maraba henriette kajinga
to ndima ba joyeux anniversaire Noëlla Madinga Madilove a fêté anniversaire na lobi don nzamba ku bakisela ke inaniza ani récite élévation ma mère sambala mo Madinga Madilove wana amour nanga Noëlla Madinga donc nebi so to ndima ka bango na ba Henriette ka jinga ndenge pe to ndima ka ba Mariana la tortura baba na liboso na biso non mais mokonzi na so vérité ma ndima ezala ba éducation na ba place bato ba ozalela na ndenge pe ozoyebelela makambo na yo zondima poza Karine Mokonzi baronne qui veut dire ozondima Madilove parce que Madilove ozondima la torture parce que la torture alors on a boye rei mastananga est-ce que côté on a besoin de problème il y a problème té montant du mari est leader maximum qui veut dire ceux qui veulent savoir que o azali boso nanga aza bon fandi mani c'est dans mon point té on va écouter ba DJ ah donc faut qu'on a succès pour ndima Comment tu vas boire papa madame ça succès na biso pine toboki li papa buto alinga buti viens na ce marketeur bu Marlène Kasanga leader ça peut compliqué mais toi yokati moi la banane moi capela et la banane balongo la ka poso baliaka et la banane amagula beti la banane allez balola simba bwakisa boka lokolo wow lokolo sigara elo conseil pétrole ba mikolo ah ouais au concordant on est na cascade bango ba kende bongo eza world na bito se caméra que ça musala batamba ba mona elo kamarola po ayeli biso na ndenga plastique na makolo chaussette e bala ni sko na casquette na bito ko mambo bilamba on peut comme problème jojo par rapport à ba makambo il faut bala ça au moins mon compte je te jure to sa musala nyonso ke na bien viens na bien sibula loba beta yemba bina zala pe kitoko la tape kitoko loba marula to voilà ya Jordan et na casquette qui veut dire ils appellent option Laura Viet 33 il y avait Zali il y avait Nenga Viet 33 et qui n'a pas gagné quoi c'est après ça c'est ça la musique quoi voilà merci beaucoup DJ Maroula alors programme non parce que yo po Melina les clubs na invité eza po bazo zoa ote ba solliciter ote place mosusu to ka aux fidèles non pour le problème ko Melina dans le club biso to Laura ba Messi clause libératoire eza pena likolo mais sinon en tant que DJ professionnel nazo préparer projet na ngamo boye tozo bengango DJ Amaroula Urban Mix, qui veut dire là on va utiliser bar news sur minene. Il y a Kinshasa et puis il y a RDC. Là ça derrière va sponsor après tout ça là on est à mambo bana TVT et to bana na royal soupo no la sabango mais so na yake zaki mingi bana la sabango démonstration à danse. Pour lelo mama danse tozo baté. Moi je suis Amaroula, je suis chanteur, je suis animateur, je suis danseur, je suis DJ. Et puis je suis musicien. Surtout 500 c'est ça linga. Oui, parce que la option na forcé te pona zanango ezayanga na osela ngo bongo na tika des clips déjà kala minité mais batana non avant to kabwana ngo yango ba ocha mais to si ça non déjà pour ce ka ba check clip mbamo to kabwani na yo penza musala ngo ozongo na ki série par rapport na musala onde DJ Maroula la télé alliance mon kondi na biso soko misalité koma salité vous comprenez qui veut dire moi je suis Maroula c'est mon boulot le DJ artiste ils ont talent naturel. Je combine les deux. La meko kanisa sukangonda na kipe. Mais bosuka ndeni na mère ayebike DJ Maroula fazo nganda ko 6h 22h abimi. Mère mama bazaywa kutayina ngomuti. Oh. Yabika yoke kayu tout ça là. Tara bala miki. Yala na c'est son bébé quoi. Bébé na et puis c'est tout. Voilà. DJ Maroula 5 DJ Oyo ou féliciter Lelo. Oyo nzimaka. DJ Ray a trop studio na ba boîte c'était DJ Rafata Libanda Congo to zongi na longol pe DJ Ray poye na boîte te place à boire ya mta studio voilà ba Abdul ba Viris ba DJ Patrick ba DJ Cisco ba DJ Ongwasuma DJ Pablo ndenga c'était yo nzimaka ah ok Pablo petit Ray petit Virus petit DJ P petit DJ Vini belle ba DJ ce sont des bons DJ ba DJ RDC
na rosa te no écrit mon na na TV mino bala musuno mais le rotangi nga 5 na tangi ba 5 on a ba DJ Frank zomo ba DJ Mali ba DJ Babo bazala mo ebele qui veut dire nzela ya mulaya singama tembele et bongo nzambe na nini kombo na ekimi na boyoma DJ Rixel DJ Rixel obosanaki 5 omoni 5 so begi 6 ye na mo ba Rixel mais quand même yo nzimelanga ke na bino nyonso penza na chete mbande yenda za penza DJ patron donc yaza lo kwa ndeto ko ba ya yemta bandi makambo parce que DJ Frank lelo Frank Amarula pour ba mama patronat za stable ko ba musala kozana ba tout bien kozala pe musala bien pour ngale na sala promotion musique à Congo à part Frank je fais vraiment un effort sur répertoire la biso ndeka bazo se plaindre qu'on ne met pas trop la musique congolaise mais la musique congolaise a des normes. Ceux qui sont dans les normes sont dans nos playlists. Playlists c'est ça que na vandi na loti mutumo bonache. Ceux qui sont les bien. On intéresse les sons. Moni ba mbilo ke belé bimi, na bino na playlist na lelo. Logola na mona nzela logola Robin qui est bien. Mabolé, bien ça Robin, on a félicitations. Nzela ya AVC peso qui est bien au quotidien au proposer. Pour ceux qui bête nzebo totali piste. Ceux ba babinité. Na olomba moko. Qui veut dire mais générique, je suis jeune, je suis Wata. Déjà Bobétion. Oh, ils ont la macamnanga la gatite. AVC. Par rapport à mes étoiles, ma masse la vie de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Mais ma leader, vraiment, va payer sa confiance dans la DJ. C'est pourquoi mon parrain, DJ Mopao, à Sambouyane Take ba gauche-droite, il a compris que sans nos jeunes DJ, on aura un problème par rapport à Vitesse à 2017. Alors, la minute, je veux dire aussi félicitations à Didi Stone. Moi, DJ Amarula, je vote sur un hashtag sur Instagram, Olomide Didi, comme la fille la plus stylée de la diaspora. C'est la nouvelle génération. Ouais. Amarula, le DJ le plus stylé de la RDC. C'est lui qui n'a pas boudé pour aux idées au thé. Merci, merci beaucoup DJ Amarula. Voilà, yo mabangate mais sinon je dirais merci à tout le monde. Merci à ma femme Inès qui me regarde à la maison à Mani, mes parents, toute la grande famille de la nuit, le grand frère Tonton Chitenge, sans compter Mastananga Saï Saï. Il y a Bemba Lobake, il y a voilà, merci beaucoup. Mais ça non, c'est pile Sabiso DJ Ray, bonjour, bon dimanche. Bonjour Karine Mokonzi, la baronne. Donde na moni obo na moni déjà zone akine telemi barumbulingwala. Gimboto kasavu tufuna donc bazaja au CP là. Pour bango déjà à tout côté na bon nzela ka Mokonzi qui lo DJ Ray té. Et donc on a si kamana on a téléphone. Mais non linga fato bando solo non. Ozong Sabiso non parce que wana to chomona isa extrait. Il y a mikolo ndi wana mais ce que c'est tout zongi ndambo c'est tout zongi ça et le ko linga ma mingi wa ela makamba mokili anga nzambe kolosunga nga makamba mokili natikala kidiba natikala kokamwa a Seigneur anga nzambe mama botanga kombone tetembala alobaka nanga vraiment mano ezali ngai merci maliwa mama namona bafilme bafamille na ye propre bakoma bazombi bamama leki na ya kulutu bakoma bavampire yangareye anga natikala kidiba natikala kokamwa makambo mokili Seigneur Karine Mokonzi makambo mokili donc wana eza histoire pena vinanga alinga oyemba ngo trote pour ezongisa nga pena na ba image non courage nzambe mutapesa nzambe mutazwi donc et puis nzambe bafela donc attention mais biso betozat voilà biso betozat voilà wana ki DJ Ray mais DJ Ray ici qu'on est habité DJ yo betra na ba boîte té
eza poani wana relation ba vie te DJ Marula branché muninga ko bazo yata na boîte non ngai toza na ba DJ latino discothèque Jokers ça Marula c'est un discothèque Jokers mais à part qui discothèque na ye Marula fille un animateur mais yo siko elodi ezanga peut-être to mono pozo mixer na boîte moko mi ça déjà mais na linga pena trop comme pesa c'est que to longola kombo no ya DJ normalement artiste l'oreille là c'est roi amigo ba benga général Savimbi donc deux fois ah non mais félicitations na moni de qualité clip donc on sent tout que on a bolingo musalongo parce que comme on a des clips à bongo ba figurante bien bongo tozaka ngana Watanabe boss live na ba clip tina ba biloko ebeta ko soki Bernadette Masengo so ye côté afrobeat Reinda Zawa donc c'est un peu ça quoi makambo zaliti. Voilà, merci beaucoup maintenant ndenga rumba Bernadette na côté na wana pe bo mélange ka moi afro na moi rap parce que moi pe bokinda ramena rap wana pe kuna nde ko likata aussi litaka na kutani na fille moi c'est nga catch na tuni catch na ikito ya Adidas mais yazo expliquer non catch mutu kana c'est mais pourquoi ko sauter vélo na wewa il a sauté vélo na wewa les gars ni na catch mutu donc c'est que na yo ponga ba vitesse à bas degré on a tabac délire il faut pas payer le catch par rapport à jeu donc c'est un peu ça voilà c'est un peu ça mais DJ Ray mutu au hasard a besoin à approcher DJ Ray tout à comme moi figurante parce que comme on a la qualité clip bon et à genre penza et ba clip ningo lobi koto wata koto yo ponga na kota ki na générique wata unzena kaboite unzengate générique on a tout cas kala ka yoza makambo pesa makambo donc yo pesa image mususu donc ça langa vrai bien na kutina wata yemo makambo yo so na makambo pesi makambo donc pour na batuna tout bazan a besoin de soutenir DJ Ray donc numéro à téléphone nanga eza plus 243 82 00 85 160 na bandeli plus 243 82 00 85 160 donc Bobenganga, sur na lobby mabe, bolimbisanga, monobeta rappeli baku. Ceux qui na lobby bien, beau continuer toujours à encourager. Mais DJ Ray, parce que yo tout le monde a kaba concerne ils la kaya ba show en plein air, mukoni pe ato yape bouye, talon et bini. Pour na ba concerne to ya ba kara ba la cage. Aux a déjà invité. Et puis que ba concerne nyos na kaka na la cage. Pour qu'on za kaka nyati muningo salizo, plein ezali to za kaka tout na même mukoni to ya to vanda. Net lelo to za talon et bima. Lelo pena toza na le balcon na bandal d'ailleurs aux a déjà invité na erni lelo aux ala na le balcon to robeta on a 20h to robeta na masalo Micmac Oliverman Mister attendez donc toza na yo on a to buma na bango wana dans 20h je crois que beaux appels à moi reste pas air beaucoup ça 20h to 20h déjà défilé de mode break dance 21h on démarre Micmac Abandi Oliverman et puis on a succès. D'accord, dans le toza déjà na bandal wana poto sepel parce que tu dis que binobo sepel sera biso skoto kabwana au moment de la fin pour la gare centrale. Ouais, mot de la fin ezakaka donc ba fan nanga tout ba mi nanga tout ya febe o tu bolinganga donc le loto kutana bongo na le balcon boya ebele bo yoka mai mo sika na obimisa na ba sa loger d'abord yoka ngo pour na mi tu akinde na yo mais bo vivre na ba sa loger en live sans plus tarder na rythme Congo venanga dozikia qui pharmacie MBK Ngiri bon dimanche à toi et Amira Mwamba de langue Jamba Makambo Maman Ndaku bon dimanche à toi et puis à Dimaria Maria bon dimanche à toi il y a Lele Koulele Seja Masolo Nabo Sanité Alvens artiste Mboka Charge Mboka et puis na enfant gâté. Bon dimanche à toi. Donc, merci beaucoup. Merci DJ Ray. Je crois que Oti que la biso pardon clip na wana parce que Yebika Gare Centrale donc bon anniversaire na Laetitia Titi. Laetitia Titi donc bon anniversaire place au Hollande biso na musique place au Tala biso bon dimanche na Armand Mokondi Futur Jogo na Sanité banave agnoso o bazobongama déjà na yebike makoliza de na ndia na kati ya stade wana ezabana ya mon colonel et Chichi Sekedi motema ya ma Denise Betu ina bosani pete na mpanzi koto bana ya vezo beta na renaissance lelo donc makoliza de na ndia bana renaissance bo mwende to akina coach biso to sepelaka kaka na bale donc erna lobi mamba bale fona kitira likolo po ba junior kabananga bazotala ngai donc félicitations parce que championnat est junior kabananga oko shaba mobile na Qatar bazotala babokila
babolaisi mon capo Youssouf Moulumbu, je t'aime trop. Azotala na bosanité, na Kenya ndenga Dubaï, je reste Kembo Makila ba champion, Kila ba ex-premier ministre. Je reste Kembo. Donc voilà, merci. Je crois que nous avons et pas que de sucre tozo kaba ancien, il y a vive la musique. Et pardon, ancien il y a Victoria na kati ya poto. Ote nenge vieke sa Kofi Victoria et Kofi te.